Pas solo la vérité. Ah, ça c'est la nouvelle collection. Tous les latés, des 3-4 mois. Batandi, vous sommes babilambande, vous l'écrivez pas Greco. Ce qui s'appelle Moko à Monibo, à Loulipe Boy, mais il y a ce bien on a décembre. Mais à un hôtel, batuma, là, c'était net, batuma, sous mon à la tiveste en koi. À Ebi, il y a ce bien là-bas, moins 40%. Sikoyo. Mais tous les latés, faut tout lire en shoot. Pas solo la vérité. Sur le veste en koi parce que ngapé na soit tam mingité na vanda wana place wana veste en koi balme wana mutalata ki ngweza ki Patrick Meka Ngatangi kombote yo mtulubi mais Patrick Meka mutalata veste en koi Paris mu mabayebi na Paris na mona rompe ba mission balatango ka fali kam mutalata ngo après na ba saper Patrick Meka na mona pese le balata c'est le balata ki oui tam sous le mutazo ki on a 40 pas solo la vérité. différence ni eza yoji na yo na o trésor ngana zo lata ba fleur wana bilamba kala David yo ya sika yango yo nazo kosate yo ya sika yango yo batandi pri batandi pas solo la vérité. comme si yoji on pesa rachete hein ah mais siko moni yango les achètes et la achète ya batumo ba comme si le mot grave le mot o sikopo nanga eza apéro ya na entraité moni na Damas ba la bido o siko eza apéro. Ah ouais? Ben le mongu ba mona vite fait. Yango nan. Mais oza bilama mutu mobimba. Te o non ya pona nga eza bina apéro. Toujours ba moi vers welinga moi, oui bi moi miss gelmo mukena nous avant entrer ya plat et côte après dessert. Pas solo la vérité. Bilama ne botambola na ngweza na be étiquette boy. Bosala ndeni po ekota pressing. Bosokola ngo pa. Te net ngani na la tchoka lelo na petit jour na la tango sous soir. Elambo. Na ba chien nyoso so mbio. Ouais, non tinela ngo moi ça perd na ki non tinela ngo. Baninga no nanu basombi te yo lobi ke yo zui ya yo. Papa nabi o eza na lengu banano. Na ya na entrée. Pas solo la vérité. Tala moni bo pesa mutu poso la ta Japon. Ils a teki o ya roi fou mort boy, comprendre hein? Batandi. O ya blamba sika Cédric Walele. Talanga lokolodi. Omona. Moi ça perd na téléma. Faisait à boy. Omona la prestance. Là je plais. Boy. Boyeko. Ouais ba ya mamoto ya lelo. Pas solo la vérité. Mais lelo na compagnie ndeni ozongeli yo jango pe na Brital malamoko. Te moni mo na tango kala na komo ba toyo jite. Ngana ba no somba bilamba tango susu na 4 couture. Na ki na Yoji, na ki na comme des garçons, na ki na Discours, na ki na Saint Laurent, na ki na Dior. Na collection mo na resomba 4 griffes na lobi. Pas solo la vérité. Bonjour, bonsoir partout besoin d'abisso grâce à 3xW solo la vérité. Sur la vérité, zali chaîne oyo et pesa kabino basango ya mboka ya mikili ya poto partout na kata monde entier. Na kokiko bande émission te sana pesa grand merci na ba abonné na biso batala kabiso ba mouvement na lingaka bango mingi na pesi ba abonné oyo bazana na Luanda na Angola merci na bino ya Turquie to bosanité ya Grèce merci na bino pona nini te ya Maroc. Alors samedi nazo sepela mingi samedi et comme jour na bano yamba ba saper basape babanda koleka mingi samedi mais na semaine pe bakoleka na bango c'est un programme ya manager Francis Yembe ye muto apesa ba programme ya émission oyo ndenge to tournaka yango. Alors week-end lelo eza week-end moi bien parce que Paris lelo eza moi moto des soirées moi ya makasi eza na kata Paris biso après émission wa mbala moto ke changer bilamba wana boya okuta ba boyete wana bo okuta sikoyo kinkutu do bilambe ozala soirée lelo na kata Paris to ozala. Alors week-end lelo ya samedi lelo na yamba fils Dungu. Quand moi ils que fils Dungu ça perd ayaka une fois après 3 mois 4 mois mais comme on a ki kaka mois oyo na yamba ki fils Dungu ayeli susu kaka mois oyo na ebité abosana kinini azana plateau na ngai fils Dungu bonsoir. Bonsoir David Mombele. Santé boni ça va? Ça va merci on est là ça va. Vous allez bien? Ça va. D'accord parce que ouais tant que kutani na ba magasin vite fait nga na bana oleka ouais ko ke ça ba kam nanga na yebaki ozosomba. D'abord notre poto yebana no bato bazota la biso. Pourquoi qu'il y a 2 fois dans mois moko dans l'émission? Ouais, ils ont juste à Paris pour la première fois. On a présenté la nouvelle collection de Yuji Yamamoto. Hiver oyo quoi. Pour batandi déjà. Batandi tobo ya polémique oh batandi déjà. Après on a présenté la nouvelle collection. On est à la rara. Vinanga à Saint-Mumba na juma comme on ba jour na komi présenter une nouvelle collection. Yayoji.
D'accord. Likamon pe yoji comme yo pour latiango et ça li bien pour tourner émission non. Yoji oyo ko représenter partout, oyo ko pesa batu, oyo ko lakisa batu na Paris. Batu tout bata la collection ya sika yoji asali yango yo. Collection sika yoji yango yo. Catalogue ezali na mona parce que au moins tabana ça ezaka mo catalogue ya ali. Ezali catalogue ya ali. Ya yoji. Merci. Bon. Bandeko yoji asika oyo batandi yango yo. Oyo hiver mbalo yo hiver au malilio yo to la taboy chez yoji ba la taboy hiver au malilio ezo yako. OK. Mais et ça la ndenge nini ke tozana na moyi tozana na été bino boa de en avance bilamba déjà hiver. Bozo ngo ndenge nini? Kasi ya la bongo collection était l'équipe déjà solde eli et l'équipe après la nouvelle collection est batandi déjà. Mais na kotalo kala na Al-Qaïda partout papa wembazalaki ozaki trop yo chité. Mais lelo na compagnie ndeni ozongeli yo jango pe na Brital malamoko. Te moni mo na tango kala on a comme ba trop yo chité. Ngana ba no sumba bilamba ta mususu na 4 couture. Na kina yoji, na kina comme des garçons, na kina Discord, na kina Saint Laurent, na kina Dior. Na collection mo on a reçu 4 griffes na lobi. Yango sko tellement bana mai. Bazo ba KO tellement trop. Vous comprenez? Parce que lelo ba komi ba se rattraper. Mais le temps passé ne revient plus quoi. D'accord. Bah oui. Dans tout le baquet, pour le moment, na ba Congolais, yo za mutaliboso na ba saper. Batandi bon. Oh bah soi-disant ba saper ba contrôleur raso inine. Ah, ça c'est la nouvelle collection. Tous les latés des 3-4 mois, batandi bo so mabilambande bo leke pas Greco. Ce qui se saper moko a moni boy, a luli pe boy, mais il y a son bien on a décembre. Mais ayande hotel batuma la sté net batumu so mona la tivest en koi. Ayebi ka so mi on a ba moins 40%. Sikoyo. Tu vas dire sikoyo. Mais tous les latés faut to lier en shoot. Hein? Obi que so saper a so mi na retard. Ça so mi on a retard avant na calme. Comprendre bombi bon na collection mais quoi hotel batuma la sté qui comme on le bat trop tu vois. So le bi veste en koi parce que ngape na so tam mingité na vanda wana place wana. Veste en koi balme wana mutalata ki ngwe za ki Patrick Meka. Ngatangi kombote yo mutulubi. Mais Patrick Meka mutalata veste en koi Paris mu mabayebi na Paris. Na mona rompe ba mission ba latango ka. Fali kam mutalata ngo après na ba saper Patrick Meka. Na mona pese le palata veste. C'est le palata ki oui. Tam sous le mutazo ki on a 40. Mais grand maestro na limite na pied ba moto place ali. Poutine. To ba ki Patrick Meka zo ki on a 40. Ah ya na autant ba komba ba toi te yo eza tendance actuelle. Comprends top sous la maswa lelo ya bilamba lelo. Représentant ya Yoji a on a Paris ou bien en Europe, les akana na ba Congolais. Bon na ba Congolais franchement na mona ni 15 ba ka pole position. Na ve na ngama on a ngake trop, rifé malenga Parigo. Il soit bête ya mamoto a personne pour ça là tu vois. Je mon FC na lula ga effort. Bête ba mamoto ma pimba kanga senti na luketo. Ah mais le abia au Japon. Comprends tu on va nous soit à la tête la moi peut se poser au lat. Est-ce qu'on a compris on a atteindre bon vient battre le bas on a été après voilà. Fils, au monité ko lata Yoji boza ozo provoquer Trésor Ngando. Nanine. Pour le lo batwa ba Yoji na Paris za Trésor Ngando. Eza griffo. Bo so ave modogo balobani. Bave modogo balobani. Mais fait modogo to na génération na bino to cha. Be yo bi po batba ba Yoji eza mutu wana otanga. Bo so ave modogo. Nana la tango mikolo Trésor Ngando. O yasika. Différence ni eza Yoji na yo. Na o Trésor Ngando zo lata ba flair. Wana bilamba kala David o yasika yango yo. Nazo kosate o yasika yango yo. Batandi. Pri batandi. Zongi saka na osima na to zonga na osima bato azotala biso po makam na bina bilambo ezaka mpe pour nous comprendre ezaka mpe difficile. Tango zaina Papa Wemba. Papa Wemba buma banda olinga. Elingeli ya nani nana bana olata bien bino nyonso ta boya liboso ya Papa Wemba. Na Papa Wemba lisolo ba on tout baebi. Papa Wemba betela maboko devant bango tout. David kolobandika mbanga passe comprendre. Yana adena ngatolo bebele. Abeta mabo po sakini. Ah ya tola na défilé na bango tout soirée moi boyale à Paris soirée moi sapologie. Parce que batia biso to défilé devant batou nini. Côté là bango premier tour, ça les éléments. To isko to si chaud to pia beaucoup le mot. Devant bango tout ba éléments, on a beaucoup de tape na yo. Bravo. Vous comprenez? Je crois bien y a peine ba image. Donc tout le baquet au pikisipe sa perte à somba ndegi yo sombi. Na ya ngo lamba tisa ngati mna tunga ngo. Parce que émission les love mayo c'est l'émission de tout na ka matin. Ezaka oyeka ko
Nega annoncé la nouvelle collection batandi banoko, soit disant bino batu. Bazota la yo hein. Ouais, baotalat, baotalat. Bazonga pina lokoloti. Non kita wana na komana. Baotalat. Na lokolezani. Ouais ba Dior. Ouais ba Dior. Na lokolo ko ça va combien ba Dior? C'est pas trop cher, t'es à 960 balles. 960 balles. Bon, on a pantalon. Na pantalon, pantalon Ah, vous avez la facture? Ouais, ma facture, les pantalons à 970 €. Ah ouais. Et la veste, c'est à 2050 €. Mais 2550 balles. Comme si déjà on peut s'arracher, hein? Ah, mais c'est comme mon Les achètes? Et elle achète, hein? Et elle a comme si l'eau moins grave, l'eau moins. Au scope, on a apéro. Et on a un traité. On a Damas, il y a au scope, apéro. Ah ouais? Le mongo, on a vite fait. Yango. Non. Mais où est-ce que la moutou mobile? Et on a pour un ils ont apéro. Toujours bailler moi vers Welling à moi, oui à moi Miss Gelmo Mukena nous avant entrer à plat et côte après dessert. On peut savoir la facture parce que bilaman a bino et commis on a bossé une facture na c'est Francis Yembe qui toque sur la facture parce que la facture ndeni yo mataki na valise bilamba et comme na facture problème. Bon radio. Bransa. Où est-ce que ba musicien té où est-ce que bilamba où était ka ba palais au Dior hein. Oya makolo? Oya makolo. Na vérifier bien. Na tia mon téléphone pour na comment na code. Oh, bon ça ça va facture na Château Rouge boye la nga na plateau nga zoba na bino. Nga na ndimaka. Etangi Dior. Yango. Oya mamoto. Oya mamoto. Oyo facture ya mamoto yango. Ba. Mais neni ba sape musu balobako famille moi to la sa facture te pour na famille bazali. Mais yo za kana na facture ya kana ba facture na. Na problème na famille tenga. Na problème na famille tenga. Nga mia na nga papa so aux occasion lata na yo. Ah ouais. Bah oui. Boutique ndé bozo lata na avance boye. Bilamba lata na hiver déjà aux yeux ngo déjà aux anango. Eza ba mindele wana ba benga ka bino ou bien mais toi déjà période né déjà surtout avant ton quota tiba décembre déjà. Bâti collection était. Ya la bon. C'est quoi aux hommes sous na style na yo au beta classique. Mais on a pêché na biza apéro. Do ya susu. Ouais le roi na lega ngu banane. Oh ya. Non na liété. Fils de ngobi que dernier temps au sakanate hein. Oh. Bah ouais. Parce que na moni banoko ba roma na ba banoko msona ba roma na ba haine mob et ko calomnier ba tout pour rien fils boy zandeke ulingi na yo ndete tu vois. Pour na epsa marambo ngana na rata collection te. Banda to bana marambo. Ah ouais. Ce qu'on a ya ngana ndete chez yo David yo me motiver na marambo. Qu'on peut s'en charger on a te pardon. Franchement nata normal. Ya solo. Peut pas me tumsu non ya ta. Ah ouais. Donc le bani. Donc tout le bac et yojo et là tama yango mikolo. Mikolo so mon mutala tiboé c'est qu'ils a sika. So mon ya ba couleur banini wana non. Mais asalika marque moko be ba super fleur. Ya ba eza nango mais tout na monia sabina ba rouge ba jaune te. Ya moi sombre. Ouais. Après à toi ce le monsieur oza. Nabi o eza apéro. Après au côté biso. Après non ya na entrée. Après non ya sous na plat. Après dessert tout clôturani. Tant baloba qui a tellement qui kaka loba qui relaxera ni. Parce comportement manière et langage. Ça perd à cause d'un comportement ni. Net il avait le roi ba moi veut le roi rifé malinga. Malinga parigo. Est-ce que mon a agité. Ça perd face à la bongo. Est-ce que le leader y wana. Leader. Bah oui. Leader nani. Il y a soi-disant stade l'équipe de France. Ah ouais. T'es kuna un leader ta. T'es leader parigo. Moi parigo te soit charisme. Charisme parigo. C'est au lukele ba problème na ba. Et non c'est long quoi. Au lukele ba. Charisme na parigo. Ah ouais. Bah oui. Non basé belé ba siri kina bazali ba. Et ngabi charismatique. Adino sene bazali. Charismatique na lobby charisme. Ba wana ba force ngote c'est naturel nature. Charismatique. Beaucoup allez belé mais moi on t'a flashara. Si tu es soit ligne ya mamoto. Plus à loi japonais. Parigo. Oui que batu mingi o bazali na Afrique no ba ya poto ba reva ba kombo na bino ba reva pe bilamba. Ouais, et ça na bino ndeni. Nga pena David na temps normal jomo ya auta boy auta so Angola abi fils na ya poto pona yo. Abi vérité? C'est la vérité. Ndeko Richard King na PCV na Richard King bamot.
lulanga kaka na télé to ça l'émission na vita imana ba série mo abi fils opesanga posa poto na ya poto pona yo pona ela télé na ela télé nanga ah ouais siko ba groupe alelo ba biso na groupe na biso to bana faire rêver bato mais so ba groupe alelo na tala bango na bité so muta ko rêver ba groupe mo bon est-ce que bilamba akala bo wana ola ta wana kala na lelo échangea tambo za groupe na ndingo koma yo moko boy changement ni no mo d'échanger to mo la ta faut ça classe élégant vous y a raté que étiquette boy c'est fini ça bilamba nde botambola na ngweza na be étiquette boy bosala ndeni po ekota pressing bosokola ngo pa tenet ngani na la tioka lelo na petit jour na la tango suswa elambo na ba chien nyoso sombio bah non tinela ngo masa moi ça perd na ki non tinela ngo baninga no nanu basombi te yo lobi ke yo zui papa na bi o ezan na lengu banano na ya na entrée otomboki ya oh ba sous-estime adversaire te webi de quoi je suis capable comme si lala qui ne fait lala qui a la muki ala ki mabo ba sous-estime adversaire te webi bien de quoi je suis capable mais ce que bunda na bande ko ndenge nini bango baze belé équipe défense bazaki belé yo zakaneti yo moko kasi ya on a lobi bon so bulanga na be kiringa e kiritenga tamolanga moko na bisa bino déjà na la solitaire mais naza talentueux comprendre so bino so panzani ba otala bino te il faut boza groupe bo sotara mais c'est pas bon on a ba âge na bino faut na mutu voilà boni sangwa wa saper à Lyon ah saper à Lyon Richikanga Siliste Waterloo Jonga Bilele Richikanga mtazo ezambengani na Lyon ezambengani mbengani muta représenter kuna Lyon na Muganda bon funa tuna Richi hein oh wala leki na ye ah ouais sur Richep singa c'est bon on a prompté sur Richep singa c'est bon pour Richi déjà à cours des grands bah ouais na commissaire cours des grands on m'a appelé ça qui est dans PV on a dit yo moi beaucoup la petite qui dans la Richi ndo beti boy na no slimba mais différence yani yo muto lo bat na ebitenga na sapete ngalo miso yemo na kaka différence aux années ska ya lelo mais na tendance actuelle to changer on to fisi bano longole loko yo ko makele le moko do to changer on moi comprendre il faut to fonga champagne hein te c'est rien ça pour na limite que ba on va roza maile bala telo moi boy na makolo ba bien boto ça na calcul hein na ndenge bilama na bino etambo po bino watu ba saper ndenge lembisi le kolobo eza Japon na kena on a délire moi Japon pe kaka est-ce que beta maboy au style c'est naturel to koti bango ah ouais doto ba journal lelo bien moi au mobimba muta betelo ko yo ouais yo so ba sombi na idéologie nanga félicitations mais au monite ko mo déranger bango ta musu ba so ba ngaba so ma te net na boule na yo te mais ko na bi bisko batika no ko sabatu ba ko sabatu ba lo ba ko so batika ko sabatu ba faire ba yuji le roi ba marque mo boy comprendre ya ba marque monta vers 2550 €. Pantalon 970 €. So veste en Dior on a la taille d'il 3000 et quelques. Ce que Dior soit tes motifs et sous. Grosso modo veste 15 000 €. Yo osomba bilamba na carte ya Lafayette. Carte moi Lafayette au trésor ngando lobi. 20 000 € futa ndam. Papa, boulot ni penda salara OK galé Lafayette ba peso carte à 6 000 €. Atakuto chef d'entreprise en atakuto vimisi ba fiche de paie. Mtu salara. Comment était coup circuit toujours au futa ndam. Ah papa wana wa connerie. Bilamba nga soma on a champ. Comprendre? Bilamba nga soma on a champ. Ce qu'on a aux bêta boy différence ni na bande ko na biso baza na Italie na Milan bon ba la Milan bon ba trop élégance non Milan bon ba trop Italie non élégance bon mais pourquoi bo wanga na bango bino nyonso majorité ba sapera ya France a on a Paris bon non qui Italie bon ba bina bon ma bilamba te comprendre ba sapera à Paris on ba non bilamba te comprendre ya marambo ba picho mais ça la na ba Italie wana ba mona na atteint comprends bino tout ba dandi tout boza kuna na Milan comprendre bien on picho mo mutu ba style na ba ya ba genre na ba genre ba mona na ba bien on pourquoi tout le monde a raté ba défilé yo jiboye a bengi bino to biso moto otala on écran ya ba congolais tout le monde a raté te mais faut ba critère faut ça ya senga ndé ko ça s'appelle ba critère faut mannequin faut ça mannequin peut-être il faut mannequin faut l'équipe agence pour la limiter na yoji ba zo défilé il faut les canons en agence presse ma belé na ba musicien congolais le lona na olata
nani azolata na moto wana style ebele différent style na moto wana style na ye quoi. Ah ouais. Neti Ferré, il est élégant Ferré. Ferré? Bah oui. Ferré mobali so alati costume mon ami. Beta. Ferré beta. Vous êtes trop Ferré hein? T'es trop Ferré t'es dans mon rate. Ah ouais? Bah oui. Ferré élégant. Ah ouais. Bah oui. Yoji oyo na olinga vraiment réalisateur ala kisanga ngo bien pour batu bazwa ngo bien. Ba mona ngo bien pour ceux qui eza nango eza teke ceux qui mutu muso somi on a simana yo alo bakia soma liboso. C'est ça. Na moni osombi oyemba la mona écran to teki yango déjà mukili déjà tali yango yoji yango. Donc na hiver to la taboy. Na hiver voilà taboy. Ndé alara avant qu'il soit nous film. Yango ya lelo ya sika batandi bana mai. Izala te ko sauter te bo so mande bilamba. Batandi. Toujours la bino. Mais ce que ça peut moi azana moi décalage moi problème na famille. Batandi ya longolité. Mais à quoi l'on en était, il y a un problème. Mais ceux qui a se rattraper, on a moins 40, il y a un tout mal l'est. Au sommet veste, non, vous avez calme. Nde bosomba boy, nde bolati boy. Bolo bala basape musu bazaneti na ba Belgique, na ba to baneti na ba Allemagne, partout bolo bani pour na ba. Nde na beti na ba Angleterre, oui, boy. Ah mais il y a quoi ta état d'esprit. Il y a toi on a 1000 modes, 1000 marques non officielles. Il y a Rayujita. Ah ouais. Il y a Rayujita. Ce que tu sois bête ba Chanel, au boya eh. Griffe nino eza lilo, ou vraiment ezo kanga lilo. Na bino basape. Obino mo bo comprendre que yango. Te griffe moi ezala nango te e kanga. Na mutu na griffe na e ou na mutu na façon na lata. Griffe ya te ki griffe mo te kanga ele ka ou non. Pour ce type blanc tout ya la nora ba primo. Mais ce qu'on a ba pris ya boy, so isiko ozio ngo kecha ngo na palais. Oko sandeni, mbongo ne kena ngo ka bongo. Kena ngo bongo. Mais ça délai mo eza pas. Yango siko tozoloba tokomana mode au style on ça ki wana économique ya biso wana sap économique. Ya olata maputa. Bah oui. Yo olata maputa yo ngona ba yoji bokela maputa. O meya so na ba bazin. Te so tali bien ba couturier wala tisara na ba États-Unis couturier mo africain. Attends ba maputa. Maputa mo na be liputa mo 1000 €. Na bosan comme couturier. Est-ce que vous regrettez le gouvernement congolais fallu qu'il y ait une place dans le gouvernement pour nous musalo bino bosala? Bah oui, obligé. Pour marambo to ki nanando let. Oyo? Bah oui. On a des musiciens à podium face à propre, face à chic. Ça peut qu'il nana musique. Ndebo la tabo, est-ce que ça perd ceux qui musiciens moni boy? Bino avant d'abord, ezalaka bino atboya vers musicien soka lati ou bien il faut falloir là to be faire lati yo luli au que l'on a magasin. Te batumususu, ba ça perd mususu ne balandara. Soit bon niga pas musicien. Ali a vu photo na ya musicien à coller. Que to lati ndemo. Lati ndemo. Eza mabe? Ah papa. Musicien ay mama blambata. Musicien on cause ana styliste na on lati ça. Musicien minaida. Ah ouais? Bah oui. Non, là, tu as Mikolo na Paris. Na Paris et na Banane. Ah, bah, non, tout à Paris. Les lots, vraiment, numéro 1. Numéro 1 à Paris à AT. Numéro 1 à Paris à AT, mais son à l'Obingaï. Et comme un ex-kaka fils. Arrogant. Fils, arrogant. de machin. La modestie, hein. La modestie, na tigara batunde, hein. Na ba commentaire, hein. Batouba jugé après, voilà. Baton babani. Timide. Bon, ouais, oui, moi réservé. C'est normal, na la moi réservé. Mais. Nous avons un commentaire bien, malgré qu'on convaincre un peu tout le monde quand même. Après voilà. Bon, tout ça là, na demande nanga, le coup là, au sommet bilamba ya sika boy, au jino ya sika boy. Est-ce que tu as bongisa na trésor nganto? Non, na problème na éteint. Na problème na éteint. Il me t'a comme na en nanga, je sais pas pourquoi. Na problème na éteint, tamuke. Na problème na. Ah, na écran boloba makamusu. Na il m'a na conscience. So avant ni pe na zongi mutu. Est-ce que ça et ça là un souci? Aibi que na problème na éteint. Aibi que na problème na éteint. Ceux qui mabe il me t'a salanga mabe. Na Al-Qaïda? Na Al-Qaïda te na vivre kara na batubo. So mabe me t'a salanga mabe. Bon mabe ni na ngoto moni c'est les unes okutu na manda ba sololi. Te menga na problème na éteint. Na bosa nanga et les kanango après voilà. Parce que délire bilambe ko kene j'ai fait ma vie après ya comment na ba en moko calomnier ngai koloba mabe nanga pas batu fils boy bon c'est la vie en vie en normal mais ngai na ebike na ebite même si on se parle plus on regarde ka ba secret na biso wana c'est la règle quoi au maramo de sangana on regarde ka ngana ye c'est la règle voilà aux ambitumbe belé hein
na butu ba kokiote na butu ba kokiote est-ce que ba ko bima na moi bandoki o me ko bongisa pe na pas na se retira na ngana osenga yo nani te bango tu na problème na bango te ba bina bango na problème na bango te bango mutu bango basala ba émission te baboya nga matin midi soir nga yaka na lobi makam na nga après ezate ke baboya ka weza ka ke ozana baisse moment est-ce que baisse pour tokutana na babar na bango te pour tokutana na place bango ba la matin nga kozara te ki na ya na ba soirée na bango non Paris à Gaillard est-ce que na abonné invité na soirée mo tout à l'heure sur na bimi est-ce que tout le monde en a ti so ça li ke soirée yo zoké pour les lope bango pe bazana place te so nga ona ke bon ozala ti so bokutani te bon to koto na ko tu pose invitation pour à moi serré quoi si kama kamne ka moi boy baninga bakitaka na se te nga kitaba tuté nga kitaba tuté za ke pour kota koto na ya moi tu vois na zonga parler na s'échanger après na ke na soirée na mais félicitations pour na plan yo te oya loté oya na ngolwa apéro non li apéro après voilà mais des nini entrée zoya entrée plat et dessert ezoya lisusu ezoya na ozela na epse bon ke na epse bon de chui na ready na ozela na chaud comme si okomi na kanda te kanda te faut mutu so abela malaria faut traiter na malaria comprendre nga va kwa nga baloba ba connerie ya la manini nga na poto yo ero lekelanga joba to yo kayo et la manini pe na ba ba rosombe ero lekelanga exact yara kitam so na bo occupation no mususu maramno mususu tu vois okumponga na rosomba pe la mana na bomi na nga onanda quoi olatite ouais ola tango après na va na filmer pété pour non na muto prouver pété na concurrence na mutute pourquoi boya bekiri ma bekiri za kanini po weza na boza groupe ba saper eza kwa biso za groupe ba journaliste to ye to saba mais makambo ba ekiri ba masa mususu na esprit ba komi na ba haine ba na ba rotier le poison bah oui sina makambo oh papa na ba masa mususu no mona ki na ba haine ba na ba rotier le poison hein pourquoi tant de haine pourquoi haine bon c'est pas bien c'est makambo na bino bilamba biso mona ka bilamba me bokoma musika mais kindo ki balukio na butu ba kokiote parce que ba moya ya fara bosala ndeni pour nous bilamba cher muna muto pour ba salaire pour tout biso muna muto maramna salara ya te ke ceux qui ont mona mutute asila za boye il faut ça la boye non maramwana esila il faut te ka boye non ma fille changea ah ouais ma fille changea ko buka pe legal évidemment dimension changea et comment va mususu pour ba on faut ça na camp na base bah oui. Alors, fils Edungu, ouais. Biso total yo lelo vraiment ezali vraiment ndenge to kendaka wana te lelo ezaki ka ke na présenter kaka la nouvelle collection bilamba nouvelle collection ya vintage raffiné quoi réalisateur na biso est-ce que ko aider biso fils ce moyen ezali côté madame te so réalisateur pesa biso autorisation so fils ako telema total nanu ba dio na makolo yoji o to mona repa papa yoyo mais fils ayena ngo ya ba singa lisusu te rife malenga o rife mtarola tan oyo rife malenga kola tan parigo yim tawzana guwa boy muninga dadi mabibi mukonza mombele dadi mabibi alinga aboy si d'autres baswala lelo ezaka oyo na oyo à Paris te nanga na ke soirée mususu na ke se changer na après na ke na soirée na ah ouais oza message mo pour na ba saper ya Turquie pour na ba saper à Turquie toujours beau garder quand beau garder toujours vos efforts beau bec ta forme ya vie en oyo kaka o sambwete teni na teni donc bako na deli na yo ya babo ya elenge fi moi tuna ngai abai yo musa musu yo sara teka bilamba oh si ça là si ça là moi je qu'on vient dans la moi renfermé pourquoi faut voir pour me ramener na loba c'est mieux bon ba saper ya Afrique du Sud message ça mais ba saper Afrique du Sud ba mbote place ba ali ba ya bobumda toujours teni na teni batikate botikate beaucoup la loba to tikate ki teni na iteni ya Angola pareil Maroc bino pe kuna Tina Guinée ba saper à Guinée même ba ah ya na Guinée ya bazin ou bien mais to kutole na ba on a kini ah ouais délégation congolais te ya ba Guinée ba saper na bango oui ouais ba saper na ba saper oh c'est que ba sénégalais pe wana mouvement saper kende pe na tina ba Gabon bah oui
Ba Congolais Brazza balata aboyete. Mais c'est normal, ouais, bilamba, bah, toi, scène. Le venanga ben mukashabi, ça c'est pour les clowns. Ah ouais. Bah oui. Mot d'échangeant. Faut aller dans le colo, mon a berloti, comprendre. Ouais, chic, ça bien. Ah ouais. Bah ouais, bilamba scène. Est-ce que boyepe na famille moi sinon aucune? Ah, il y a des bananes, on est dans des tickets, ouais. Rédacteur Aidenga, soki azawana Aidenga vraiment total la fils. Ouais. Tous on a maillé la ngona ndé ni nesali. Tellement. Ouais. À côté élément Edungu, Réalisateur. Ouais, bah Sinistre. Japon, mais vintage raffiné. Zwata hein. Ouais, bah Japon, mais délire vintage raffiné. Comprends? T'as là, moni bope ça me tout pour ça là, t'as Japon. Ils ont été qui au y'a le roi fou mort boy. Comprends, hein? Bah tandi. Ouais, blamba si casse truc va aller. T'as là le colodi. Au mona. Moi ça perd na téléma. Fais ça boy. Au mona prestance. Là j'ai plais. Boy. Boyeko. Ouais, bah, ya maman, tu y a l'élo. Comprends, bah, tandi, bah, ya. Bo ça m'boye, te bo tika sauter. Bo changer bilamba. Communiquer ni ko pesa na bat nyos ba otala yoji asika ngo. Kaba yoji asikane ala tibo mo sali bien et puis ça mutaro ki osomba. Comprends? Oya Malili. Malili ambalo yango. Malili yango. OK. D'accord, vanda kasi. Merci. Merci Edungu, merci na passage na yo. Biso toza na biso banque te poto bombela bino a problème. C'est ça. Et le bas pasteur Miché Masamba, biso za banque te. Biso to sepela ka boyi. Moni boyi. Sans bitumba, sans problème, sans nini. Sans plateau kofinga. oyo, sans kofinga. Ah d'abord kofinga ah il est kate. Plateau oyo ba koma greco ezali pona ba play ba noko vma ya poto. Tanto olo ba noko ki di bate. Parce que un greco mena yuma azalate. Ezaka ya ba maître. Naïbsa ba sapé tout le temps. Tant boyaka awa kofinga ezalate yaka présenter moni a sombi. Bilamba to lata na décembre ya ye alaksi bino ke tala yoja tandi. Ya longoli. Bino to bobana makamango otandi balongoli. Batandi basombi. Batandi donc devoir na bino yango wana. Ngana rien à voir na makam na bino asap. Ngana mutuka ya babo ya ba obenga. Ya ba polo. Oh David changer titre. To retenir ni Edungu, to retenir ni. Ba bo retenir que vinde zala bona ko sous-estimer ba touté, comprendre? Tant qu'il y a la vie, espoir, il y a la toujours. Comprendre? Vous avez que mon ara mutu netika ka mutasi la raté na vie. Comprendre? Des ans batandi, mais ils a même pas entré, ils a apéro. Entrée ezoya, après plat koya et dessert ya. Do babongama. Babongama. Naza chaud, naza prêt. La guerre est longue et populaire. Et bandit. Et donc lelo yok mo yeb ça na plateau que aux après. Oui. Et le anglais américain dit oui. Fils, oui. Na tuni yomba mi balé. Oui. Ozolo ba devant Paris devant monde. Oui, naza prêt. Naza prêt et na otama na mnoroté, naza prêt. Nazo tamna caméra, naza prêt. Pour arrière nanga, eza déjà solide. D'autres ba ke makame bandi. Makambo bandi. Ngana on ça va direct na Facebook. Comprendre? Naza prêt. Plateau na plateau. Plateau na plateau. Tolika. Eh! Nzambe. Oezaka neti mutachaka ba docteur ba chaka bo ba prêter serment. La vitesse a été augmentée. Wana kanda fils. Vitesse et mati siko. Okomi siko na kanda. Vitesse et mati. Vitesse et mati. Na augmenté vitesse. Ozo buna ba te bénéfice. Te mais baya na buna ba te belete ngala problème na ba te belete. Ba to ga ba otumbola ngande na za problème na bango. Neti nani? Net jeune moi ça là ba direct na Facebook. Ba toi ça va direct que bien na Facebook. To e baté soit ça s'appelle, on sait jamais. Ndena beti ba oleka. Ah. C'est que nazi là. Nazi appelle. Ndena beti ba ole a bengao. Mo so balancer ka photo ngana o sur bengao. Na mati ya vitesse naza prêt. Merci. Fils, prêt on nous insister en trop. Si. Pour baebi de quoi je suis capable. Baebi na bango. Ba ça va semblant pour un baebi. Hein? Baebi. D'autres ba fils Edunga za prêt siko. Na ça prêt. Do bako sangana ba ya ne fera lo baki. Bako pandana. Tout ce qui c'est mission wana pardon. Tout ce qui c'est mission wana. Alors osana batoko pesa mbote Edungu. Ah biso kenda boy. Si. Nda la rara na pia mbote na masa nga Cédric Walele na Dallas, mbote place wali ya. Walele Cédric. Walele ouais. Idéologie fait tout béton à boy. Après Cédric Golden na Londres. Après Hervé Petit na Dallas.
RVP Chibambote no ngwana Maoko Kama venanga Onclino Maoko Kama Bambote place Ali Bonis Bonia mais Boniface oui Héritier Scram ou Algésie Ndialara Gianni Scram Héritier Scram ouais Gianni Scram Gianni Richard Botouli Guy Laroche Ikuku sans oublier Michel Lutumba Plikengola Yannick Okej Gianni Scram encore Waterloo Bilele Bambote place Ali Michel Lutumba Héritier Scram encore. D'accord. Alors, grand merci to ngato pesa, merci lisusu na Roger Di Vava oyazana kata Bruxelles. Na busani Odrino Muzombo. Odrino Muzombo. Muzombo moni na rattraper o. Malgré ba mo la makamba mushino, masola mushino yote. Te eza Siri. Te Odrino. Oh, Siri ki na mukonza mo. Odrino Muzombo papa David yo ala quitté. Moi ba tout mususu ba wela mama David yo ala quitté. Et monsieur Sili nango bien. Dieu merci le moto mon vieux Bambote place Dieu merci le moto. Odrino Muzombo. Na griffe nini Odrino? Mushino yo wa wela mushino so mushino. Coiffeur à wega. Te obe coiffeur un métier noble. Mais ba benga coiffeur à wega. Papa coiffeur est un métier noble. Kene mo biso ato sara na coiffeur kende États-Unis mo ga coupe mo ga rara $50. Et bon, ça peut nani coiffeur na makamba bilamba yo sani. Bo bilamba état d'esprit. Monsieur Sila ki bien. Oh, te ngana linga na se permettre to lo babongo. Ngate bango. Te. Mo coiffure ya métier noble. Comprends? Oui ou non, Odrino coiffeur à wega. Bo wera start. Mais oui ou non. Pourquoi mo biso ba ko wera start. Surtout là aux États-Unis au Qatar. Et donc, au moins makambo ngana lubaka ezaka ngate. Eza kwa yeso bana yebisa ba discipline ngam na lo bana bino te père mutaka kati. Mais wera start. Ya mabeta. O coiffure mon métier mon noble. Elo obelo ni na regretter wana. Point. Ozo comparer Odrino na griffe wana muskino. Mais yim tabanda idéologie wana. Yo a la raté papa. Na saika na kwepe na Maroc na yepe musika. Wala tanga net na zala ite. Net na zakina bakini. Naki na Maroc na kwen wati. O Odrino banda sa ba vidéo te. Comprendre? Biso to ngana bi mana Odrino beta de affiche muskino ba nini. Beta ngo. Sikanda ngo ya boye. So tali so peut-être ba collection Odrino wana ngo ya kala. Ye grand prêtre ana ngo te. Ah ouais? Ah, mon je ancienneté. Autour de ça, mushino ya kala. Ndo beti bo bana la Firenze ba sepeli. Bana kembo na micho. Beret vert. Bana kembo des fois te non, ngana défendre bango. O beret nete ba soda mubutu. Yango na epsi bango na après. Voilà. Te pesa grand merci na Roger Di Vava, merci na yo na kata Bruxelles. Roger Di Vava, je crois semaine prochaine aux à Bruxelles pour na ninité na Gelo Kawako. Merci na kata Irlande Gelo Kawako. Mbote lisusu mingi na réalisateur munene na kombo ya Joel Manda. JM Prod, Joel Manda, JM Prod, réalisateur ya muke, nzoto muke mais ya qualité dans Azanabiso na kati ya plateau. Merci na yo na pasteur Mosali na Njambe, pasteur avant na bata masumu. Omone Yesu ayaki Yesu pe ayaki pona ba tuté ba priya haleluya amen. Yesu ayaki pona bata masumu, net biso fils adu yo muta masumu? Po muta bilambati. Te ngana tema jova. Waze kwa, ndekwa waze kwa. Mais yo na pesa ba musicien ba Sidi Koti. Sidi Koti et Kontaka. Venam so waze kwa le 12 aozala na profiter na salle de promotion. Venam so waze kwa aozala na Stade des Martyrs le 12 oyo le 12 août Stade des Martyrs ba aozala na Félix waze kwa. Merci na mosali na Nzambe na kombo ya pasteur Miché Masamba moto na Nzambe oyo abondeli pona yo. Ozu mukanda keba ko kende église mususu rege na rege bazo mona yote pa ya juge. Merci na ya Willisionga ya mama Lydia Bangala na école na biso le bambino na matete. Merci de susu to bosante na Célébris Coco Madera na kati ya Berlin na kati ya Allemagne o azola ta bilamba kitoko. Célébris Coco Madera to pesa mbote na Francis Yembe Roi manager so bomona be émission ezalaka yemutu akalaka ba programme tout Francis Yembe waza manager ya Greco dans ba programme tout ezaka kalepa Francis Yembe dadi mabibi mokonza mombele ndenga zo mona fils Edungu boy déjà mabibi asepeli mbote mingi na salon d'Amakesha na Villeneuve Saint-Georges
mbote na yo pona nini te José Dikila mokonza kingakati tonga to José Dikila en tout cas bonsoir na yo tozana kingakati na ba fils semaine prochaine to ya kingakati José Dikila merci lisusu na tomona na pembe na biso artiste musicien Bransa oyo azana kata studio azo préparer kala mingi te bogolia biloko ezobima bozalaki ebele botalaki biso na ba continent presque tout ezalaki David Mombele M6 Kosi na Yuda ceux qui tous ensemble ceux qui yeso azongite to okuta na mbala simba ciao ciao